faut osunga famille na yo osunga bana na yo wana. Ce n'est pas oyo to monde lelo on a ba foyer et que papa za na mbongo mais azoki de partager ngazo bima que de papa et puis ça biso passe na beta lisolo ponga mo pe na kuta dana likamuka moko pe na ba réseaux sociaux. Attends, merci à toi, ça en embêté. Mais là, turbo, on a fait un coca. Turbo gaz et coca full et belé boy. Coca yoka full. Man, donc cash man. Chacha, Nzambe, Chacha, d'accord, comment aux gens à s'abonner pour aux information aux gens à réalité à vite n'est pas jouer n'est pas artiste pas on a bon cas na télé mais dans la télé na bon n'est pas de tous les temps il dit que tu na pression côté voilà que l'homme du chef. En tout cas na linga bino mingi talaka bino tous un problème moko na yo partager na bino lelo o ezoleka na ba foyer ya presque bato nyonso donc boyo kanga bozala vraiment attentif boyo kanga parce que na ye vraiment comme na bino un plus donc problème ngo eza nini tozomona na ba foyer mingi ya lelo papa soki aza mbongo te papa soki aza mbongo te azala ndenge mususu papa soki aza na mbongo azala pendenge mususu ba ndeko na ngai donc eza makambo que c'est passé vraiment ebelé na ba foyer ya lelo okomona ma papa so azana mbongo aza donc trop de sorties quoi trop de sorties ba sorties belé azo bima papa ceux qui azana mbongo te on a vraiment pas présence à papa ko na ndaku akomi gentil na maman gentil na bana mais la papa mususu pe azana mbongo akomi ba sortir belle rendez-vous ma chérie bébé j'arrive ake obima azongi na pourquoi ake abimi azongi na pourquoi mais soka azana mbongo te moment la présence na à tout moment na ndaku. Donc présence n'est vraiment à tout moment dans ndako. Donc il y a loko vraiment na memeli bino yangwana oyo tozo remarquer yango na ba foyer belé lelo oyo. Yango mona eko pesa conseil moko ya mukie. Conseil moko vraiment ya mukie ezwa biso nyonso. Ezwa ba papa nyonso o bazolandanga na tongo na lelo. Eza conseil pona yo muto sala kama makambo na foyer na yo. Donc mbongo eko kabolo na mwasi na ote. Mbongo eko kabolo na bana na ote. Parce que mbongo oyo wana oyo zana ngwana mbongo oyo zana ngwana il faut osunga famille na yo osunga bana na yo wana ce n'est pas oyo to mona lelo on a ba foyer et que papa zana mbongo mais azoki de partager ngazo bima que de partager libanda na place a fanda na ndaku a partager ngona mwasi na ye a partager sengo wana mbongo wana na bana na ye mais a osala bongo te aucun de partager ailleurs aucun de partager ngo libanda ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Conseil nanga nazo s'adresser na bino ba papa bosala ba makambo wana. Et ça que eza bien té. Et ça vraiment bien té. Bo balana kina motion pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur ozoki mais le pire au fond ce n'est pas bien. Or que na l'église, or que tant bazo bénir mariage balobaka. Le mariage est pour le bonheur et pour le pire. Mais bino bosa ko assister kaka na pur, mais le bonheur bo que de partager ngo libanda na bato misusu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien. On a écouté na bino nazo conseiller bino mutu nyonso sala makambo wana landanga vraiment na tongo na lelo aye bake mariage est ça pour le meilleur et pour le pire. Donc si le meilleur est ça wana le pire beau partager le meilleur beau partager pe wana na place à kokende ko partager ngo en hier. Donc na pesi bino merci pour vos qui vraiment on a pour na kolandanga. Je vous aime beaucoup, des gros bisous à vous. Merci.